Merci Papa Germain Pembe la salle Lembingai. Aïe. J'en ai besoin de faux jour, moi, c'est garanti. Colo, 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 vous en colo et colo. Papa Germain, bolimbisi, olembinga déjà. Bolimbisi Papa Germain, tozo luka réseau ezo ki mabiso. Bolimbisi. Na monite. Oyako kanina yo na monite oyaza lokola yo na monite oyako kanina yo na monite oyaza lokola yo na monite oyako kanina yo ngana monite oyaza lokola yo yango nalobi mokondi zwa lokumu mozalisa likolo na sende yo mokondi zwa lokumu kumbama yanga bita kolo kolo yawe kumbama kumbama ozankolo kolo 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 ozankolo Kolo, 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 ozan kolo na monite. Oyako kanina yo, ngai na monite. Oyaza lokola yo. Na monite oyako kanina yo yango nalobi mokondi zwa lokumu mozalisa likolo na sende yo mokondi zwa lokumu kumbama yanga bite kumbama yanga bita nzambe alola kumbama po toza molongi oza mokondi moko te akokani na yo azali te pe akotikala kozala te yo nde longa na biso yo nde makasi na biso yo nde bikamwa na biso nkolo tozopusana na présence na yo toza na posa na yo mokondi na lola oyo asiste biso nzambe toza na posa na yo eliki ya basantu asiste biso elonga toza na nzambe mosusu te bobele yo mokondi na nkembo kumbama nzambe akosalela kumbama nzambe akokotela nzambe oyo alongisaka basali na ye nzambe oyo atikaka basali na ye te toza na besoin na yo longa na biso toza na besoin na yo manifeste-toi le roi des rois manifeste-toi la manne cachée manifeste-toi qui est comme toi Adonai tokende wapi mosunga kokamwa soki na yo te tokende wapi liki ya basantu soki na yo te yo nde makasi ya balemba ya topusani na sena makolo na yo elonga basantu toza na posa na yo toza na posa na yo toza na posa na yo yaka ko assister biso nzambe toza na posa na yo elonga yaka ko assister biso soki yo te mosusu azali te mosusu azate nkolo soki yo te toza ndela yebisa nzamba se manifester na pokwa na lelo mage bien aimé dans le Seigneur réseau ezosungisa biso benzamba tikaka ba oya yete yebisa nzamba lola aya ko visiter biso na pokwa lelo ba papa naza na poso lobelanga naza na poso lobelanga nzambe lobelanga na butu na lelo lobelanga na pokwa la lelo j'ai besoin de toi mokondi personnellement pardon moi Anne j'ai besoin de toi naza na posa na yo nzambe o lobelanga naza na posa na yo elongo lobelanga naza na posa na butu longo lo fongola ngai matoi
fungolanga mato ya molimo, fungolanga miso ya molimo kolo naza na besoin na yo, naza na posa na yo elonga nanga, naza na posa na yo bikamo nanga kolo na bolingo, naza na posa na yo. Manifeste-toi, manifeste-toi, manifeste-toi Adonai, manifeste-toi, manifeste-toi, manifeste-toi le roi des rois, manifeste-toi, manifeste-toi, manifeste-toi. Bien-aimé Belela Nzamba se manifeste. Ya jise kalamba ye mama Deborah to bela nzambe ya kokamwa bela nzambe loba Yesu Masiya solo na biso na butwa le nzamba mema toza na posa na yo tozo bela yo nzamba kotalela toza na posa na yo tozo bela yo nzamba kotela biso nkolo lobela biso na balelo lobela biso na butwa le toza na posa na yo. Est-ce que mutu moko ko bondela nanga bien aimé bondela nanga intercéder nanga yebisa nzambe alobela biso to kende ko yebisa nzambe alobela biso loko moko te bien aimé to ko sala na sena mokili soki to ko vanda na kati na maloba na nzambe te simba toza ne loko te o biso to ko sala na sena moyo soki to ko tia nzambe à côté soki to ko tia nzambe mupandi bien aimé dans les sénats toza ne loko moko te ya malonga o to ko sala emonana na miso na bato sika yo zali bien aimé sika nga na zali to bondela nzambe to bondela nzambe bien aimé bondela nzamba lola bondela nzamba lola bondela nzamba lola bondela nzamba lola bondela nzamba lola. Il est le même hier aujourd'hui éternellement bondela mokeli yakokamwa bondela libanga na talo papa moi personnellement yaya na bondeli onzamba lola tika biso na pokwa leo to solo la nkolo toza na posa koyoka yo na pokwa na lelo nzambe toza na posa koyoka yo na butu na lelo toza na posa koyoka yo nkolo po ete tangu maloba na yo ekozwa esika kati na bomoi na biso na tongo tokolamuka bato mususu tokosala keba na makambo mususu mokonzi na kokama oyo tokoki koluka kosala na erreur soki yo sololi na biso ofongoli biso mayela molimo nzambe na lola to comprendre maloba na yo nzambe tokotia yango na misala Yesu Masiya ekoyeba ko épargner biso ya solo mokonzi na makambo ebele tozo belela sikoyo bien aimé molimo na nzambe azala parmi biso belela molimo na nzambe sika ozali même na ndako na yo belela présence ya nzambe na pokwa na lelo na butu na lelo belela présence ya nzambe kene kotika ndako na yo mobimba na maboko ya nzambe loba papa nga deti pia na tiki ndako na nga na maboko na yo ngai papa Germain pembele na tiki ndako na nga na maboko na yo nkolo pas quelque chose na buto le lopa ya nzambe bebe kene ko selenda kuna na maboko ya nzambe kene ko selenda kuna na maboko ya nzambe ndeko Enoch Mbuka kene ko selenda kuna na maboko ya nzambe mama Shantika Shama kene ko selenda kuna na maboko ya nzambe kene ko mitika na maboko ya nzambe loba seigneur 4 kwa ya ndako nanga na tiki yango na maboko na yo naza na posa na yo kolo wako ko visitenga na buto le lonkolo yo bio yake sika babele la kayo. Est-ce que mutu moko azali na ligne oyo aza vraiment amoureuse ya Jésus Christ ko rejoindre ngai na elongo na prière bible lobi bato mibale soki basangani bien aimé dans le Seigneur pona ko senge loko pa nzambe bazala na kondima ke pesa meli bango na kombo na Yesu Masiya tozo kene kotika bandako na biso na maboko ya nzambe bene mekene kotika ndako na maboko ya nzambe kene kotika ndako na maboko ya nzambe loba papa ndako na ngana maboko na yo moi et ma maison nous servirons l'Éternel 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 et ya na buto ya na moi nkolo atiki ndako na ngana maboko na yo et ya liboso ya na sima nzambe bana na ngana maboko na yo nzambe manifeste toi natiki ndaku nanga na maboko na yo nkolo tangu na kolala lobi David du roi David na la pongi ya ba bébé. Est-ce que mutu moko ko tika ndaku ni na maboko nzambe bene tika bana na maboko nzambe tika papa tika mama na maboko nzambe couple na maboko nzambe bene ba couple tango bene eza vraiment menacé na mungu na za kolinga te komona batu mibale ba vanda ba complication bene ya ndenge na ndenge eza ko komela bana na nzambe ba maladie ya ndenge na ndenge za kokomela biso bien aimé dans le Seigneur oyo tozalaka na ngwata na ba frikité oyo toyokaka ngwata na sangote ba parents na biso ba belisa biso ya ngwata na bomwana te mena kati na mboka poto eza ko surprendre biso eza ko bimela biso brisque ba couple ezo za la briser bien aimé dans le Seigneur kele kotika couple na maboko nzambe na posa mutu moko na buto lelo soki papa za fatigué akenda musala lali yo mama telema na mabondeli bondela soki papa mama za fatigué lali papa telema na mabondeli muto nzamba sali ki amonanga na butu na lelo beneme bondela ta 1 minute longo na ngai beneme kende kotika
Butwa lelo na maboko ya Nzambe kende kotika ndaku na yo bana na yo musala na yo nyonso na yo na maboko ya Nzambe to bonde li bene me poussa na présence ya Nzambe. Est-ce que mutu mo akoko bonde la nanga mama Gisèle Tsengo la grande kende kotika papa na maboko ya Nzambe. Mama Gisèle Tsengo la grande kende kotika ndaku na maboko ya Nzambe. Ndeko Nathalie Funi kende kotika ndaku na maboko ya Nzambe. Ndeko Nathalie Kasongo kende kotika ndaku na maboko ya Nzambe. Tika mobali bana na maboko ya Nzambe. Loba papa nazana posa na yo, nazana posa na yo nkolo, nazana posa na yo na ndaku nanga, nazana poso sele langa bikamwa, nazana poso loba quelque chose, nazana poso sala quelque chose. J'ai besoin de toi. Est-ce que mutu moko akoki kobela Yesu Masia, mutu moko akoki kobela Nzamba lola, mutu moko akoki kobela mokela kokamwa, mutu moko akoki kobela likia basantu, mutu moko akoki kobela la. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Bonde la Nzamba lola, bonde la Nzamba kalambai, bonde la Nzamba lola, bonde la Nzamba kalambai, bonde la Nzamba lola, bonde la Nzamba kalambai. Abongina lokuma, abongina masanzoli, abongina lokuma, abongina masanzoli, abongina lokuma, abongina masanzoli, abongina lokuma, abongina masanzoli. Mokeli na nyonso nanya kokani na ye, mokeli akoka mwana na kokani na ye. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Nzambe ya makambo makasi, Nzambe ya bolingo na biso bien-aimé to poussani na présence Nzambe. N'êtes pas fatigué kota la air to comité bien-aimé. Nzambe mutalinga kito sangana na poko lelo ya JC Kalambai. Nzambe mutalinga kito sangana na poko lelo mama Debo Kalambai. Nzambe mutalinga kito loba quelque chose na poko ya lelo bien-aimé dans le Seigneur. Poussana na zana posa mutu moko poussa na zala disposer bien-aimé tant to kota na tango partage bien-aimé dans le Seigneur to ba ko se comprendre. Bato molimo de beneme ba ibaka ko comprendre makambo molimo beneme soki to ko sala makambo molimo na nzoto na ebisi o beneme to ko koka eloko moko te. Yesu Masia za mokonzi aze longa za bikamwa naza na posa mutu moko belle la présence à Saint-Esprit na ndaku na ye, belle la Saint-Esprit na ndaku na yo mutu lala ka ba pongi bien-aimé. Olala kaba pongi ya ndambu beneme awo na so yoka lokola makolo moko ezo tambola na ndaku nanga soki na lali na yoka lokola batu bazolo ba na ndaku nanga nazo koka kolala pongi te nazo sala ba insomi nazo lota bandoto mabe yo muto zala bakawa na beneme kende kotika ndaku na maboko ya Nzambe. Belela kaka présence ya makila na Yesu Masia na kati ya ndaku na yo, belela présence ya makila na Yesu Masia eganga na kati ya ndaku na makila na Yesu Masia beneme dans le Seigneur. Tikanga na yebisa yo na poko eza na efficacité mususu oyo koki kosalela o sécurité mususu atako yo lali beneme makila na Yesu Masia esi ezingi ndaku na yo atake ange ya kufa akoya ko visiter ndaku na yo beneme na katikati ya butu ya kozwa pouvoir ya kokota te pote makila na Yesu Masia ezalaki déjà marqué na ba porte toke ko bondela tika ndaku na maboko ya Nzambe. Papa Germain Pembele mata tika ndaku na maboko ya Nzambe. Mama Nathalie Kasongo tika ndaku na maboko ya Nzambe. Ya JC Kalambai mama Debo Kalambai tika ndaku na maboko ya Nzambe. Yebisa Nzamba visiter biso na butwa lelo, yebisa Nzamba lola visiter biso na butwa lelo, yebisa mokeli akokamwa visiter biso na butwa lelo. Loba papa toza na posa na yo, mokondi toza na posa na yo. Lève-toi Adonai, toza na posa na yo, toza na posa na yo na kombo na Yesu Masia. Bien-aimé dans le Seigneur kolo Yesu apambo la biso. Vraiment merci na ndenge boza nombre na pamboli Nzambe na présence ya ba bien-aimé nyonso. Nazo mona papa Germain Pembele, na moni maman Nathalie Kasongo et puis na pousse na moni yangai ya motema maman Gisèle Tsengo la grande, Nathalie Kasongo, prophète Mbuku Magazo na ligne mazo koka kokota te nazo sala nyonso po ete akota aza kokota te donc réseau ezo les quatre ezo sala toujours échec et pas nangai et couple Kalambai ya JC Kalambai et mama Debo Kalambai na mboka ya Londres kolo yeso pambola bino na ndenge na partage na bino ata na mutu moko bino boye ba ko partager na tolo na se. Bien-aimé dans le Seigneur kolo yeso azwa lokumu tolingi to kota pena na partage na biso to sola. Namoni prophète azozo atana biso tozo bandala tana prophète azo bunda na po akota. Bien-aimé dans le Seigneur, thème na biso eza autant de divorce. Autant de divorce, ceux qui m'outoupe, je sais comment numéro 9. Ceux qui m'outoupe linga benga nazo ko communiquer bino numéro, to mekana ko partager, nazo communiquer bino numéro moko.
oyo aza na posa benga bengi vraiment na numéro oyo nazotia to meka ko partager. Pourquoi autant de divorces na si biso nyonso tout bana na nzambe to moni vidéo ya bref ya ba bien aimé na biso oyo to moni ezo circuler na kati ya réseaux sociaux batu nyonso tout bazo lobelango batindeli biso nyonso tout na kati na ba YouTube makambo oyo ya libala eza kosimba te na linga ki pemana s'adresser mingi na ba papa na linga ina s'adresser mingi na ba papa omoni bien aimé de to vana na libala boye mutu na mutu aye baka kokite famille na ye aye osangana na mwasi mobile bible bi ce n'est pas bon l'homme soit seul to sana numéro de téléphone ou kozwa 07 58 63 12 21 07 58 63 12 21 so omoni eloko moko emati réponse moko ya bien oyo yo pesi ko zali ko partager na partage o eta ke ya bana na nzambe bazo partager moto moko pete na ligne akope ko zo réponse moko boy to moni na tout na no question na bande ko tam subozi numéro tam subo la biso dans réseaux sociaux de to landa couple oyo babanda ko discuter moi sina mobile oyo to moni biso so batindeli biso na ebite bande ko nyoso so bozongo mo biso bato média to zo obligé ko zo mo par rapport à ba information ba bien aimé batindela ka biso mama ana meka ko tela na likambo yo meka ko solola yango et tout ezandenge ni bande ko baseki biso lokola ba eta ke bana nzambe to ebike ba problème yela ka mutu ko seka mutu te tu faut to mema lisungi na conseil to mema lisungi na conseil yango na lingi conseil wana ezala euti ka ke pa na ngai moko te conseil wana s'il vous plaît ezala pe euti pe pa na yo ndeko pe ta mususu ko tela pe vidéo oyo ngai na auto sali akoko recevoir pe quelque chose na kati moi c'est mobile bazo swana bazo benda na moi salobi alembi akangi motema ça fait 4 ans yango akangi 4 ans ouais 4 ans kangi motema na mobali bavandaka basalaka eloko te na mobali mobali azana ba problème on peut dire quoi azana ba problème par rapport ya ndenge bavandi na kati libala na bango par rapport à ba amour na bango nde basalaka mobali azana problème et tout na moni na réseaux sociaux batiango bato bakoseka baseki mais pour nanga j'ai pris ça sujet de prière pour nanga to na tela ki vidéo wana ça m'a fait mal au monito outi na bamboka na biso to yeki na bamboko oyo bato ebele bakute na ba circonstance ya ebele na mboka oyo tamso bakana kite. Notre numéro c'est 07 58 63 12 21 vidéo wana esali pasi na motema mutu nyonso tu oyo alingi abenga toko chali makambo yo lingolo ba limba na nzambe nyonso bayoka ba papa bayoka bana bayoka nous bien aimé toujours on a libala nan bien aimé dans le Seigneur libala ndenge za on a pona ngai mama ana kalamba libala za sexité liba pasteur na opé sa passage ozo kota te ezo sala ipa nanga échec ezo boye ezo sala pende échec mais quand balola ta téléphone mais ko balola ta téléphone na ebité na nse ko balola téléphone bezo kota te et ça l'échec balola téléphone comme ça parce que comme ça et kota te papa mais essaye de mettre d'abord na sens mususu bien aimé dans le Seigneur pour moi libala ezana nous sert bible lobini moi ça aide semblable bien aimé dans le Seigneur na ina kene mukie pa ba maman na ozonga mukie pa ba papa tout solo na ba maman okuta ina mobali alingi yo abimiseli ombongo abali yo tozana ba circonstances ebele ya kana vi mutu pa ya abimaki na ndako abimaki na libumu tata na ina mama na peut-être azalaki bongo te eza ba mboko tozo tambola to yaka pe ba mboko na nzela ba makolo ba makambo ezebele na ebite ndeko nino papa makamuni yo papa na biso akutene na ngo poete akoma na ba difficulté wana ya koyeba ko certifier moi sinaye mama soki okutani na makambo ya ndenge wana eloko nini oyo koki osala il faut ko luka nzambe ko associer nzambe
il faut que luka nzambe ko associer nzambe problème na yo ko exposer yango mama na réseaux sociaux eza vraiment malamu te né eza vraiment malamu te s'il vous plaît na yebite mutu na mutu za na ndenge na ye amone la makam na za vraiment ba mama na za bena na besoin to solo la ba papa na za bena na besoin to solo yango to tie numéro oyo 07 58 63 12 21 07 58 63 12 21 benga mama benga papa mema conseil mema apport na yo na likambo oyo peut-être conseil na yo ko bota pe quelque chose tolandi biso nyonso video wana tolandi nenge mwasi alembi alobi ça fait 4 ans alembi akomi fatigué wana pesa sous cause parce que terme na biso eza trop de divorce wana pesa sous cause ya ba divorce. Mais na lingi na solo na ba mama oyo à condition que ezale loko moko spirituel que mobali to monango bene mena ba témoignage mususu mobali atika ki peut-être mwasi na ye ya libala akiko yi kozwa mwasi ya mutu mususu libanda mukolo mwasi wana saleli eta mususu bakisi que papa azotelema lisusu te gloire à Dieu wana toko luka solution pa nzambe ezape kaka. Toke na contexte mususu pe kokoza la ke mutu pe abeli to nzoto ezotelemate parce que abeli akuteni peta mususu na bamakamu mususu ka tokuta na ona poto akokosa la autre mate toke pe wana pe toke pe na contexte mususu wana pe solution pe kaka epa ya nzambe bien aimé ezali nango toke na contexte mususu ndenge nga na zoela ki yango kote mususu ekoki kozala pe côté mususu bien aimé ekoki kozala pe nini ekoki kozala pe papa lokola papa mususu batondaka te balingi kokende kosimba pardon kolingi kokende kosimba bisimba akende kosimba ta mususu côté moko boye basimbaka te mwasi wana ya libanda akoki kosala pe kisi po kisi ezali bien aimé monde à ténèbres existaka monde à ténèbres bien aimé existaka to zappé yango te to beta yango karate to yeba yango ke monde à ténèbres existaka pe bazo fortionner bien aimé na ndenge na bango bazo fortionner moi si on a pe akolo baboloka na lingi na zo mobile oyo na ke ko sala makambo na ngabo na bo mobile oyo à chaque fois soka za na ndaku na ye azala ka impuissant akoka ko sala eloko te toke pe susu na wana pe susu za contexte mususu mais na tout contexte on a pe si BBC nzongo shalom na bonjour et bonsoir na présence non habité Ernie Okolanda biso na vidéo oyo bien aimé dans le Seigneur et pas ya nzambe solution nyonso ezali. Problème ezate ceux qui basala qui baise problème ezate mais nous tozo zo contexte parce que ba kawa nezali ça na ba couple belé bien aimé dans le Seigneur ndeko Nathalie Kasongo o eza na ba kawana tokota non na kawana parce que ça cause ba makambo wana eza cause ya ba divorce ebele il fallait que prophète Kasongo akota ye mutazala vraiment un peu sans tabou alingaka sola na biso pena bien mais kokota na ezo senga ezo na lo benga na lo tia ezo sala ka échec bien aimé dans le Seigneur eloko nyo koko sala eloko koko sala beta mabolongo luka nzambe muto ko memelo solution na problème ozali réseaux sociaux te muto ko memelo solution et toke sous na entre parenthèses il faut yeba ngo pende to za beto ba bantu to uti na ba mboka ba Afrique diable aza tellement malé alinga appel libala te mobali on a peut-être tango kende libanda peut-être makambo le ka bien mais soka zonge pa na yo makambo le ka bien il faut luka po tala pe côté mususu mama il faut quelque part le côté lobi pourquoi ezo sala boye tango makambo ezo sala boloko nga na lingi mobali nanga na sina botine bana na fanda Bible lobi mutu akabola te o nzambe asi asangisi na lingi mobali nanga na vana na osani na oluka nzambe na ko luka nzambe parce que ça sert à rien bosi bosali relation moko boye bo vandi na relation umeli mama ko tika relation wana oyo osi osali ko tala pe bana na yebite ceux qui boboti to boboti te je ne sais pas parce que 4 ans o bo vandi na yebite so bozana mwana selon kaya papa ndenge zali na yebite soka koka ko pesa bana ou bien koka ko pesa bana te mais ngana leki tant que maman na leki tant que servante de Dieu pona me ma conseil moko boy muto a Monique ça pe na implice ya ko baki ça pote ba bien aimé na biso je suis sûr ba ko landa biso bien aimé bayoka conseil wana ba batela libala Bible lobi muta kabola te oyo nzambe asangisi
Yo moko pe muto za na libala no na maboko batela yango. Ozo tika yango na 4 ans oyo vandi na kati ya libala no bibon lokola izo marché te na tika awa na kende kote mususu nani ayebi so ke kote ke o kende simba. Nanya yebisi yo ke kotozo kende oko simba. Yebisanga na mama entre parenthèses lelo nzamba pambolo apesi yo mobali oye ukoti na libala mobala bali yo makolo mibale maboko mibale mobali azape na nzoto kolongo na sala kamakamu nyonso bien. Lelo accident ezui mobali pendant libala oko kontele 12 ans oko kontele 13 ans oko kontele 14 ans oko tika libala na parce que mobali akutani na accident. Mais tant que ça ngisa kabiso liboso ya nzambe balobaka na biso ni pour les meilleurs et pour les pires. Pour nangai sexe bien aimé dans le Seigneur, je dis bien sexe ezali source ya libala te to ebandeli ya libala te eza yango te. Eza eloko eza ko accompagner libala mais eza te ke yango nde soki eza te libala eza bien te. Dans Maman Nathalie Kassongo na pesi numéro 07 58 63 12 21 ana posa batuba benga. Toza na posa ya conseil wana partager message. Partagez vraiment vidéo oyo ben aimé bande ko ebele ba kota to solo la to partager parce que toza na bamboka différent moyen to sangana place mo be to solo la pona kamoro bo ezate nzela to ko solo makambo ezaka nzela moi ça m'a fait mal. Siko soki mobali na yo oya bali yo to solo non na ba papa mobali ona bala ki yo aza bien mama ba mama na zo solo ka pona mama na biso na mokote na solo ba mama nyonso en général lelo mobali ona ola daki po aza kitoko ola daki mobali ona po apesa kombongo ola daki mobali ona po aza na makolo mibale aza na maboko mibale aza na santé malamu lelo oyo ndenge makambo elandaka biso na vie papa wana kutani na accident ki avandi ta mutu na siège roulante awuti ta msude ba mataka ke kolukelo mbongo nde ba mataka na chafaudage kuna awuti likolo papa kwei oko kontele 6 ans oko kontele 15 ans ki akomi na tamoko boy o ya ko satisfaire yo lisusu te do libale ko katana to bon répondre nga ba mama naza vraiment na otu na question na ba mama na lingi ba mama to solo la na lingi te na boza la quoi ba spectateur bo spectatrice bo talanga te moi je veux que tu partager appelle nous au 07 58 63 12 21 so ko za na réponse oza na conseil papa mama benga oza na témoignage tokoyoka yango toza na posa to meto bongisa mabala na biso bana na biso lelo mutu bazoza na conséquence ya ba divorce. Bana na biso bazozala na conséquence ya ba divorce bien aimé. Bana na biso bazozala na conséquence ya ba divorce. Bazana bazozala ba conséquence bien aimé ya ba divorce na biso. Tangu to linga na ka bana bazala kate bana bazali pambolo bazoya sima. Nzamba ko bénir bino bien aimé akope ko bénir bino te parce que monsieur ezalaka maman papa monsieur alobi na boya ki moi sinanga parce que abota te ngai ponanga je suis désolé eza bana baza vraiment rapporté na libala mobe kabwana je suis désolé pour moi na ebité pona yo bana baza solution te na divorce ya likambu ya libala moko boye batu mo basangani bakabwani parce que moi c'est azobota te parce que mobala azobota te non. Nzambe tanga saki idée ya kozwa kolalisa mobali na jardin de Dan. Abimisi mobali na mwasi pardon na mopanzi ya mobali. Bana bazalaki te. Bana bazalaki te. Zalaki dans le mwasi na mobali. C'est pour cela Bible so ebisa biso batu mibale so ba yokani te bakotambola nzela mote. Ya moke batu ba se soutenir na babitumba wana so tesengeli boyoka na bozala bomoko bozala soudé. Bible lobi une femme sage bâtit sa maison. Si ko yo kozwa décision lobi 4 ans na tiki nanga mobali bo soki mobali akene kote ka mukongo pona mbongo mama yo ko bundati mutake pena teki mukongo pona mbongo ateki mukongo soki ndenge me yo na Yesu Masiya tout est possible à celui qui croit. Tout est possible okoko zikisa biloko wana kana ba bolongo na yo mama. Bible biso ki toza na kondima tokozala capable ya ko repousser même bangomba. Même papa salaki likambu moko boto mona yango toyoka ba témoignage biso toza basala nzambe toyoka ba témoignage mobali mosusu azo telemate parce que tango azalaka mwana mukie
azalaka mwana muke aviolaka mwana moko boye na mboka bonde ka bandeko bazaka uti mboka aye king akomi na king azui mwasi libale zosimba te libale zosimba te mwasi akomprenaka mobali te akomprenaka mobali te oneka seri wana ezaki pena ke ta biso tozokola mamba banzambe ezalaki te babite bake kokonsite banganga kisi bakende otala eloko nini oyo eza koempêche mama a mobali a mwasi abota te mpo basalaki examen bimi mwasi aza bien mobali moto aza na problème ok bakende sikoyo bakende kotalisa bakende mpo banganga na bango nde bakende kotalisa nganga yebisi bango alobi problème eza pa mobali pourquoi aye korapele mobali oviolaka mwana moko boye na bamboka na bino bakasai kuna famille wana balakela o mabe babwakela o soro yango soro wana elandaka yo si se eza ya soro wana moto ezolanda mobali yo mwasi oyo kutani une femme combattante eloko nini okokosala eloko nini okokosala esengeli obeta mabolongo luka nzambe beta mabolongo luka nzambe tuna nzambe ki ya kwa na couple na nga kobima na libala bibimela mwanza te mama bato ebele baza na kati ya baeglise bazolala bagene bazoluka bible lobi vaut miel deke 1 vaut miel deke moni moto oyo ozolingo tika wana oyo ozopublie donc bato nyonso tolongo na babiso bamarie bao bamarie bao baselibatere oyo babala te misu na bango ezaka aboye bazozela okala rocha eka na porte mo ata musu muninga kaka oboliaka ne sani moko ye moto ozwa mobali wana apo kobenga muninga na motema mabe jaloux ndoki etu okomiso okende kolie koligote etu toti kopesa nzambe mosala makasi bien aimé pour moi nayebi ke na nzambe solution ezali bien aimé tout est possible à celui qui croit tout est possible. Soki omoni na libala nezo simba te luka basali ya nzambe confier problème na yo bondela nzambe parce que bible lobi batuni surtout baolo ba seigneur bango surtout ba kota lola te to komi na autant de divorce pour nani aboyi mwasi na bota kate yango ke kozwa mwasi mususu eza na sens te bana bible lobi bana basali pamboli ko ute pa nzambe batuni surtout pende baya na mokili ote sengeli ka babota eza na bato bakobota eza pe na bato babota te bapote poni bayai na mokili oyo mwasi te mwana te nzambe asepelaka na ye te vi na ngai eza vi na yo te vi ya oyo wana eza vi ya oyo kuna te bien aimé dans le Seigneur eza na sensi te eza na sensi mpo na ngai eza na sensi te oh parce que mobali aza na problème abotaka te mwasi aluki mwana zwi te yango epesi raison mpo libala na bango ekabwana biti ya libala bien aimé eza mpo na bana te. Alors, si tu pousses plus loin, bit ya libala eza pona sexité. Bisonde batamuki na ba posa na biso anzoto to koma ko chango liboso. Non, c'est pas ça. Ta to yeba kan nzambe te to bando kanisa eza bongo te, bien aimé. Eza bongo te. Eza eloko moko bo nzamba lobi na biso to se multiplier na ko multiplier sengeli mutu surtout aleka na nzela wana mais yango ndete eza base ya libala. Yango il faut ezalaka kaka bien, il faut to sala ngobo, il faut to zongisa ngobo, il faut ezalaka bo. Non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça bien aimé dans le Seigneur. Batela ozana ona maboko, Bible ezoyebisa biso to batela o to sana ona maboko. Bien aimé, biso bato to sana libala, to batela ba o to sana ona maboko, batela yango pena bien. Po ezana mutu moko ki ake par envie akayo. Yo moko kati na yo place ozali, ozo sosola te ke oza place a bien. Yo moko kati ozali, ozo yeba te ke place ozali, ezana bato bele bana base bele ba envie akayo. Ba envie aka vi oyo zanango. Oyozo mona ya bien te wana mobali oyoza na yo wana oyozo mona ye ya bien te wana mama basi ebele ba envie ya mobali na ona yebiso lelo soko yeba kate ba envie ya kaye ba envie ya kabino ba sepela kana ye ba sepela katendenge boza bino mibale mukoloka yo ko tika poste wana paso ko comprendre na o benga ki pire ngai soki y a un problème boluka nzambe
boluki basala nzambe na okai mobali azobondela na kosala nyonso kotungisama te na kosala nyonso quand même moninga bondeli na kosala nyonso na kosala nyonso soki ezalaki ka ya accident luka oyeba nano akomi bongo ndenge nini est-ce que ntango bobandaki ezalaki bongo okotaki na so okoti na condition wana okuti condition wana mama kosala sembla te batretaka likambo ntango eza na mokie so okuti condition wana kaka lek deke yo okoti na libala okuti baka ya bongo luka ofungola miso ovandisa papa otuna nazokomprendre te tala na moni eloko moko bezobandela pli 3 fois 4 position na oyo eza nini akopesa opposition na ye obandi kotraite ngo lek eza na moke yo ozovandi okangi motema 2 ans 3 ans 4 ans oyo kobimisa ngo lelo mpe na façon oyo obimiseli yango wana siko oyebisanga façon ebimi wana siko solution eye to eye te bolingo eza mitema merci papa Germain bolingo eza mitema bozala na bana te soki bino bale bolingani yango moni mundele akendaka neze ya musika te mundele bakendaka mo baadopte mais bavandi na libala na bango mona pena bakoko mindele bakomi koko baza na mwana te mais bavandi ensemble mutabengi mutu moko abengi awa linga loba ah papa diable azobundisa donc yoko okotika boye esali bien tolanda nanu prophète lokola prophète alingaki aloba azalaki na bato ye moto alingaki azalaki mpena invité spécial akoki okota te par rapport à réseau diable azobundisa kaka po tosolola te tolanda prophète peuple ya nzambe eyoka yo. Lelo sous abondissé mission oyo parce que problème oyo en tout cas na lando même intervention sali moke libala ezali pona bana te amen oui ya libala ou bien cadeau ya libala ezali kwa mutake na wenze akesomba par exemple mutake na wenze akesomba par exemple biloko ya akesomba par exemple biloko ya kolia ozona na mama to nazolando papa mutake somba par exemple biloko ya kolia na wenze tango akosomba biloko mataka matabisi yango nde tobengi na libala eza bana mais mutu soki ake na wenze ake somba biloko eza lokola mwasi parce que so totangi na jeunesse d tobandi na nini tobandi na 18 na 25 moya kotanga ngo te omona nzambe alalisi mwasi pongi alalisi mobali pongi azwi continue asali mwasi ntango mobali anamuki mobali abi voici cette fois-ci alobi voici cette fois-ci la chair de ma chair les os de mes os donc cela veut dire ntango nzambe alalisi mobali pongi asali mwasi mwana azalaki wana te camarade azali te mama azali te moto azali bazali bamoni mwasi mobali alali ntango anamuki amoni mwasi ne donc libala eza liboso mwasi na mobali eza sexe te sexe ana rien parce que tomona bakoko ebele bakokisi ba 75 basala sur sexe te mais balingana basala kaka omona bango na nzela baotambola bolingo ezali mais bolingo ezali liboso amour ezali liboso fidélité oyo bible elobi mari aime vos femmes bolingo c'est ça c'est l'amour car par exemple soki toke na Jean 3:16 bible elobi car Dieu attend Jean 3:16 car Dieu attend aimé seulement il a envoyé donc bolingo ezali faut koaime oyo mwasi aza pepe omoni mwasi soki alingi mobali na mobali alingi mwasi mingi omona mwasi wana akozala kutu na posa triche te mobali na posa triche te kodiscute banini ezali mwa bacompliment ezanga na bongo baincompréhension ezanga bongo ekokabola bino te omona neti nga nazalaka sisi mosala mama nazoweza nazonga ndako nakota na mama so na ye apart mosala église nabimaka te mo tote nakitana mama nango mpe bandeko na mais rare donc cela veut dire so tokei na nini ya mwana mais badivorce ebele ezosalama lelo mpona nini tokotanga ngo na matie tokotanga lelo akointervenir ka mwa moke mais na préféraki vraiment nazala pena live elingi ezala be so totangi même na matie 19 omona même na matie 19 so totangi na matie 19 tozwi 1 à 12 mais tokotanga mingi te mpo toza en direct quand eza pena moke tozwi 1 à 12 na matie 19
Aujourd'hui 1 à 12 et la version de la c'est pour la côté 12e. Matthieu 19. Matthieu 19. Non, soit beau. Matthieu 19. Dans Matthieu 19, 1 à 12. Mais au moment là, tu sautes à 9. Mais je vous dis que celui qui répète sa femme sauf pour infidélité, quand pose une autre commet un adultère. Voilà dans Matthieu 19, 9 là. Mais Moutou Oyo, à moi si là, il a cause d'infidélité. C'est ça mon problème. Mais ce qui est au mal à Moutou à commettre un adultère. Ses disciples lui disent, si telle est la condition de l'homme à l'égard de la femme, il n'est pas avantageux de se marier. Jésus a répondu, il a répondu. Tous ne comprennent pas cette parole. Mais celui que cette parole est donnée, car il y a des énigmes qui le sont depuis le ventre de leur mère, et il y a des énigmes qui sont devenus énigmes à cause du royaume du ciel. Quelque part, tu as même dans Bassali en Zambie. Au moment où Bassali en Zambie, dans le contexte de Bassali en Zambie, on a dit balle. Le vexé au plan où est lobby. Et lobby est ça la unique mais bateau chouchou ba potama depuis ma bomona bango ya mon nzamba pona bango. Donc on a basali naï. Mais bateau chouchou ba comme ça basali nzambe po a monika a maman tout on sait pas bon de la makasi prière les arbres a bongo le moté momona moté a se donner soit à lingi pasteur ningi pasteur on comme alinga qui mingi pasteur a communiquer le nzambe moté pas comme musala nzambe chouchou a que par exemple ministère école ministère a que théologien comme musala nzambe mon la différence na moto azali musala nzambe le roi nzambe na Jérémie j'étais choisi établi depuis le sein de maman de ta maman différence c'est Rosana. Pour dire moto a établi depuis le maman naï moto maman tolo na sena basi na bisengo au kamamana nzambe surtout que na contexte à libala de bon pour nazo que na contexte à libala na que na contexte à basala nzambe surtout que na contexte à libala les abomato na se omoni ona papa kalambai soki nzamba pona kibino depuis le bon papa kalambai azaka depuis la prédestination basala papa kalambai alwe maman tolo na se okuta papa kalambai bobala libala ne okufa te déjà pe maman tolo na se ozana poso ke sala infidélité te papa kalambai poso na poso sala infidélité te depuis bon ozana bino mais compréhension zanga te aba mais mona libala parce que nzamba établissa donc mais mabala msu c'est comment par circonstance moto ayeka bapoto ka ensemble l'église mo moni sermon à kitoko mokandeza te poche za tabali ba mabala na ya kozoka bon donc ezalaki établi te pas nzambe depuis le moment na ya mo mobali na depuis abotama mais libala oyo libala ezo refléter mystère à jardin d'Éden libala ne kabona rate amen omona bato na bakoma tima koko mais ba mabala ezo na ba circonstance apona ina fana zangi doka peut-être na français na zoi parce que na bombe l'église babala ate pas doté na ina ni mais mabala bongo mona ezo parce que et comme libala kala po bu batwe babala ke batwe babota mabala bongo ya moni na sexe ezo koma mabala bongo mwasi amoni mbadi lembi akomi libala mais mwasi mbadi alala ki pour ministère à jardin de beke papa kala pa alala pongi comme ba ziba sali mama tolo na se libala bongo kufa rate ba mabala ni tino ba papa kala ba mabala biso parce que makambo na zolo ba izo concerner église concerner bana nzambe concerner ba paganté ya moni bible quelque part le lobby soki par exemple mama tolo na so bala kino mupaga bukabwa na bino okoya ba no papa tolo na c'est ça mon problème pour vivre na dictateur mais soki net bozana papa kalamba boya ni bino bino ba nzambe bukabwa ni papa kalamba ya kebala be okebala yebaka te bokisa na adultère bible nous te le bien totanya moi donc papa prophète na ina tuna bandeko nyonso tu oyo toyebi baza basala nzambe baboyana na basi na bango ba remaria ba vivre nekobo soki baza basala nzambe et baboyana basiona moi basiona ba profiter bibani bana ba profiter les frères bakebala na bali susu baza usala nekobo ya monde ba chantre et bon soki balibalo babala papa s'il te plaît tout non ba question soki balibala o babala ka liboso soit disait ezalaki na plan nzambe te non na lobi boye na lobi
eza libala ndenge ezali na pesi décisionali eza na mabala mosusu nzambe asala depuis la prédestination babaka na mbai banda abotama nzambe ayeba ete kote na ye abimisa mama tolo na se mais eza na mabala mosusu beniti mosusu balobi ke ekomi nango kaka parce que bakutani na circonstance na église mpo bayebi bato babalanaka mpo frère abalana se bamabala wana ezokufa eza même so toke na contexte ya basala nzambe mosala ya nzambe oyo nzambe apona lokwa Jérémie, j'étais choisi établi depuis le sein de ta maman. Moussala Nzamba n'a aussi baptisé. Même pas si sur l'église, il y a 3 personnes. Et puis Nzamba permet de sympathiser. Mais Basala Nzamba bénit, mais on va comme ça parce que à mon les lignes au foot, parce que comment est basta, ailleurs, il faut pas qu'on semble la zèle comme ça. Basala Nzamba pour attendre, et puis français, à ce loga, à côté de l'école ministère, ou bien qu'on a passé comme Basala Nzamba a un monde qui est simba baptiste. Dans le contexte de Basala Nzamba. Parce que Basala Nzamba a maté. Ma balle au Nzamba pour nater depuis la prédestination, depuis mon bal y avait dans le maman, il y a moins de coups. Basala Nzamba maman au moins que simba baptiste, Jérémie Théo j'étais établi depuis les Sénats. Est-ce que vous comprenez? Tu n'as compris, papa. Pour Jérémie mais le coup là il était établi depuis la prédestination avant la fondation que Nzamba pour Jérémie a consommé il y a un monde basala Nzamba belé ok bah il y a banque pour la bokonzali pour bénir tout le monde chouchou ils allaient pour la royaume d'ici basala Nzamba chouka à communiquer à l'église à zéro non mon là et puis pour le magasin pas frère chouba à l'église c'est les cas comme on l'a tapé pas frère c'est quoi pasteur ma capa il y a pas de mot ni pasteur l'objet pour moi là pour la théologie ministère à ban frère on peut zéro n'a pas d'église maman soit pas d'église frère on y va souvent dans aussi mbaki à aussi mbaki amen parce que à combien y a mon gars un sentiment pour mon maman belé pour comment faire na Facebook sentiment là mon maman tout le monde c'est basé belé na Facebook wana tout petit on va 3 à 5 à son moment na bango ni shuku tina bunga déjà ayira bani mo kobo na epale et kobo bébé yake pour azala ina été vous comprenez maman tout le monde c'est moi je parle des choses qui sont bibliques il y a mon maman tout le monde c'est mon tout le monde là église ko ka to tirali des personnes yo za témoin yebi na ko tama bolo nzambo abenga yo re matene ko ba plein église donc pour to bengana mo na ba tumfa benga manete pour ba benga ila kaka soki alias mubange pepe kale ati simba pour approuver mon kili donc c'est la petite ba benga na te ba to mo appelle le gars français dans la télévision azotia mateme abenga mate ba ka ethnique o bible pourquoi na royaume d'ici ba mi komisi ya moni mama tolo na se pour na moni lelo pena mo to sula de sona za kan lève en direct de lieza la bien mais nzamba osunga nikolezwa na otana na so mo ezate na oya pena takuna na ndako to sali en direct na salle d'église. Mais papa prophète ko kata na otete oito tuna pona problème a bien aimé na biso o ezo tambola na réseaux sociaux. Par rapport à bien aimé na biso problème au bauti aux alona mobile na moi ça lobby mobile azo ko satisfaire yete na ndaku ye abomi na libala 4 ans à lembi yo ko etake mosala nzambe conseil nini ko loba na bandeko wane sika bazali papa baroza bana nzambe te me ba bikela mu concerné corps de Christ qui est l'église et tali ba païenté. Pour la plupart des juifs, si vous bango le quoi baza ba paye ba na partie l'église. Mais il y a beaucoup de juifs, au moins les juifs la plupart au monde a c'est des païens. Va passer au bas qui n'a mis la natation, va qui ne pas ba juif, va se au moment faute ou à quelque part arabe, baza ba païen va passer parce que ba juif la plupart les baser la messie là-bas. Baza na corps de makamu na notre solo, ils ont un corps. Il y a Pentecôte, il y a jour à Pentecôte, et aussi le jour à l'église. Il y a bateau dans un accord, quand on a tout solo, on a un divorce, on a un ministère des femmes, ils ont un accord. Si on a frère ou on a un ensemble dans cette église, ça veut dire qu'ils ont unique, mais au cas qui est commis dans mon pot, dans mon conseil, ils ont depuis les saints de sa maman. Donc, ce que ça les balles, on a établi ça, mystère à jardin bébé. Maintenant, c'est au Kabonati. Pour faire la peine à passer un mois pour toucher, une semaine, ils ont la date. Est-ce qu'il y a un gros Kabola Bisso? Non. Tout le monde a prié à 21 jours. Ils ont la fait. Ils ont le quota et ceux qui pensent à la solo. Bah, au quota la prière, bah, d'une zambo, ça nous a plutôt ça là.
on a médecin, Dieu peut travailler directement dans la prière, peut travailler aussi indirectement dans la médecin. On a médecin, tout le monde a bota, nous avons un puissant, tout le monde a un puissant, et puis comment puissant babota. Pour moi, si on peut nous bénir dans le jardin de Dieu, cette fois-ci, voici, moi, je n'ai pas le métier. Il y a un autre temps à matière, il n'y a pas de chose. Et depuis Nzamba établissant depuis les saints de la main, ni pour nous des communes en pour mon côté même pas ça l'ensemble de l'eau mon épée là. Parce que on va faire l'ensemble donc ça veut tant qu'à mon mouvement réveil et côté. Là les frères montent ensemble dans maman. Tant qu'à y frère on a zèle comme on l'a qu'à faire c'était là pas travail. Nathalie on a dit frère au sous les mains. Le petit frère on a dit sous les mains. Vite moi c'est on va frère comme on l'a cravaté pas comme les amis on a pasteur déjà à école oui puis frère comme commission dans la potence et là on est ensemble à ton assez à teti chassa qui le pasteur moi pêcher mbongo pour redonner pas pasteur qui peut le voir bana bon pas pasteur en tala allez maman va redonner frère bon frère azon agamba bon frère comme apôtre ah mais les frères azon paralysé bien il y a solo azon batak mais maman yusu ça n'est pas pour la mité. Vous avez onction. Kosi mamisa, uza kufa. Uza sala mabete, uza kufa likolashi. Ah, uza sala mabete, uza kufa. Ah, alukaka sunga arche. Alukaka sunga arche ya kolo po ete kweya te asala ki mabete mais comme ezala ki destiné te ke ya simba yango arche frappa e azaki autorisé te kosimba ngo yango moni mama tolo na se même makambo ya nzambe bato bazosaka na baosuka na nzela na 10 heures banebi na 12 heures akimona alpha lukaku na afrique du sud po apesi mwa kaka mama mais na koma na bokauki na kota na bokauki na koti na football quand on a béni 2015 à 2010 moi j'ai souffert nzamba be on a élection na président mais comme na zaki na nzamba na kamera on a dit que dans ça bon pour na CD ba msusu ayo kama sanction sura fallait plutôt fongolo masolo rien bagate ana tali on a dit hobby no buke na masolo na life na zogi kama na zogi na tima on a se concentrer marathon là c'est oui même quand on a dit na bagano wana na kawe ba sukote to bien ozana temps prier surtout dans temps à débiter mais na zongela Ezekiel so nzamba ponanga na zongela comme Jérémie on nzamba itaxé depuis moi donc na zongela ni lelo au sentir église vitamine au sentir son nom te nga mona tena bikana na kutana na nzambe na 94 le yango makambo nde na mona na yoka amen ça veut dire ba te belé ba pasteur belé o baza ba église mais o ba comprendre bokonza likolo pour la plaisir bangwana bazoke no suka asimbikisi pasteur wa mona bunginzela parce que ba botama te mo sala nzambo nzamba benga depuis bo mama mane ba Jérémie ba kutana na ba komba lamentation de Jérémie mais le kola nzamba benga nzamba eko tombole yango mo ba baba ezokufa mama tona c'est eza ba mystère à jardin de dete eza ba mabala mo ba ipona poto amunga bien église amunga serment kitoko serment moya na voiture na serment na paye pour luka mubandi na basani bali pour ba zo mama tolo na seso na papa kalamba donc basani bakebala na ake papa si limbonga libala bakena me batango frère abote trois bana bendi donc ne position changer mais mabala oyo eza mystère à jardin de ma tolo na se evoka bona amen au moins soki ekaboni diable akosibino et puis moi on parle tout le monde a signe ya bonzambe moi on parle que ba otika la bon so ki pe bazaya nzamba so nzamba pona de pa etaxa depuis jardin de bible bisa nini limbisa muninga bozonga eza ndenge wana te eza bongo papa so ko moni wana ke a dégager te ba rien ba eza basala nzambe belé bazo vivre ne kobo yebi ba mpe biso te yiba musupe mukolo kuna mo ba komi prophétesse nzambe pe na makambo yiswa ya po ba te ba ke li fero mbamo. Donc, souvent, on entend vivre les combats, les principes, il y a la parole en gambité, mais du coup, on a comme évangéliste, a comme prophète, a comme apôtre. Mais c'est quoi ça? Maintenant, là, c'est au moins, surtout lundi, matin à repentance l'église est capable de faire au kim. Faut que ça matin à repentance l'église. Amen.
il faut mater wana ezonga na église parce que église aventure leke bele ya makasi toyebi bamondo mpo towutana kuna yango moni mama tola se mpona retenir maloba te mama tola se mabala oyo ozomona même basala nzambe ezokabwana parce que eza bamabala oyo ezalaki établi te na ministère comme ya jardin de depuis libuma mama nao parce que moto nzambe abendi na cote soki peut-être ozali mwana nzambe osalaki erreur obalaka paye azana na problème toza enseignement te mpo bible ebi so moto osali divorce na paye okobala na oso peut-être mwana nzambe na église mais soki obalaki bino na bino bana nzambe asali bwana kata coatrice moto moko kaka obala au moins moko akofa soki moko akebala ovivre na ekoko mais sikoyo prophète na ina tuna po to éclaircir makambo bien donc basali na nzambe to bana na nzambe oyo baboyana babalana okoki koyebisa bango nini soki pene eza ya likambo moko olingi oyebisa bango okoyebisa bango nini nana oyebisa bango fo bakabwana baovivre na ekoko donc cela veut dire bakorate lola kaka likolo ya mabala wana pour bible la biso les impudiques les adultères les ivrognes les ritteurs point les royaumes des cieux na oloba mama tola se parole ezaka pour motu te parole eza mpona nzambe ya mpo étrancher mpo emema biso la vérité toya église foni mpo tokota lola te osoki so tozwa église fo tokeli fe tosani fali tozonga nzolo babana bangani yango mona bapaster mosusu yo oza paster tala babiloko bakabungalo esebimi lelo ezopanza na facebook ozolandamo moto abongo mpo okebenye mantor na yo ke moto okebenga mantor seki yo mpoza na masolo wana na kati yango avo obenga moto mantor yoka mpena mongongo ya nzambe moboso tatano aza ndoki mwana mpa kooriska aza ndoki omoki mwana naza ne ndoki unjour akima donc yango moni basala nzambe na bakabundalesa na nyonso limisa wana ntango bakombola bango bayala baona makambo nzambe mpona sentiment osala diama na ye amoni kaka royaume du ciel efuta aye na ye mpe mais eza bana bango basala nzambe te nzambe mpona mosala nzambe ya liboso trois elakisaki oyo aya mosala nzambe so omoni dieu résiste aux orgueilleux fait grâce aux hommes so omoni mosala nzambe aza orgueilleux misu na basi misu na mosolo seke mosala nzambe wana aza mosala nzambe ya solo te kabundalesa ser mo baotokanga mikolo baosala oyo babi atiaki moninga ebikazaka makambo ne sero wa soki dani bokombe soki nani prophète ozokonfirme yango mpenza boye eske nautokangi na ner kutu mikolo mpo azokiskoke banakoma feli tshisekedi batiki ekasoka ça fait des jours nani wana dani bokombe wana baolo bazomoni tunakitalatala kaka makambo ya walesa ok c'est du nouveau hein ben oui makambo mais pas na facebook bato bazoinforme baotokangi na ner mikolo azoskoke bato oyende ba félix so bapesi mbongo ya mbozi bakangi na ne baototiki safika des jours atiki donc cela veut dire ebingo ote koporte walesa plainte oyebi yango te donc cela veut dire na oyo so mama to naze mabala oyo ozomona basala ya nzambe wana bazotika bato eza bango mabala misera jardin d'Eden te ezali nango mabala moko ya escroquerie ya lokuta ezali nango kaka mpona kontiaka likolo mpo bayeba tobalani aye na église omoni yango makambo ya doki oyo na mboka oyo bato ebele babali basi bakobala biso mpe batika babasi na bakini mpe kango na doka ekobala na siko soki mwasi wana azali mopagal mpe mobali azali mopagal moto ayani na problème te parce que ozana na serment te mais soki bozalaki bino na bino bana nzambe matona senga atiki mwasi nanga na kini ça fait 8 ans na 2001 aye na 2008 nakoki mpe kobala so nazali so libala na biso ezali libala oyo ya koponama te mpona yebi ye azali mwana nzambe nga mwana nzambe mama Gisèle Nsengo agangi prophète mama Gisèle Nsengo agangi prophète non cela veut dire ndenge ezali na mama bamabala ebele oyo ka olobi mpo na pambolo mama tolo na so oza mpena mwasi ya solo ya nzambe ya mabondeni olobi libala eza mpona sexe te libala eza amour car Dieu t'a aimé seulement bible bita mobala na moki programme dit cette fois-ci voici est-ce que cher non sinon au bebisa en tout cas regardez apôtre Paul babon tout ce que babala ni pe likabana ba likabona bango te pour likabana baza matabi
mindele kutu omona bango bana bango babagana omona basimele bango na bakena bango na plage na moure mais bana baate bongo yo chrétien eza raison te cela veut dire eza bamabala eza bamystère à jardin de l'été babala na ye mpona basentiment bato obieka basentiment mona mwasi kitoko mwasi encore lelo bafrère alingi omona mwasi eyaka na église na voiture neke soki atimbeleka aseli bate po mais mwasi azanga biloko asalaka femme de chambre aolingi te donc yango wana mama omoni mama tolo na se émission oyo wana kaka nalobi kaka mwa moke mais fallait vraiment tout ça na todémontrer tozwa pena temps live totanga babible et tout ça mais nzambe osonga biso mais prophète tokozala samedi à partir à 23h juste comme d'habitude avec toi mais nga na besoin étant que mosali ya nzambe opesa message moko na basali ya nzambe oyo badivorça baremaria donc pesa pena message moko clé pour tout le monde okoloba nini bible lobi nango ebi mais je vous dis parce que omoni apôtre Paul la bible azalaki koloba omona makambo so apôtre Paul alobi ozolanda na mama tolo apôtre Paul na makambo so azaloba na bible so toke même na 1 Corinthiens 7 ans azoloba makambo ya divorce fo kuna so bafongola ngo be apôtre Paul ba makambo so azaloba moi apôtre Paul je vous donne conseil so olingo brillant etapite ezala lokolanga mais ba makambo so azaloba ce n'est pas moi c'est dire omoni ba makambo ya femme apôtre Paul moi c'est à côté apôtre Paul tant venir na église à Corinthe c'est une église locale c'est une église universelle qui est le corps du Christ et c'est une église moko ya Corinthe à notre c'est moi Paul qui vous dit alors c'est la parole qui a dit même si vous comprenez yango moni na makambo ya nzambe apôtre Paul bakamso alobi c'est moi après bakamso alobi non ce n'est pas moi plutôt mais c'est Dieu qui dit c'est la parole yango bible alobi mais je vous dis que celui qui répudie sa femme sauf pour infidélité qui en épouse une autre commet un adultère wana yesu mutazolo bapôtre Paul te ou bien Matthieu te mutazolo yesu après bayekol ses disciples lui dirent batuniye si telle est la condition de l'homme à l'égard de la femme il n'est pas avantagé de se marier yesu a répondre il leur répondit tous ne comprennent pas cette parole mais seulement c'est à qui cela est donné parce que oyo epesa mela bango neti biso église ozo comprendre alors car il y a des énigmes où tu continues à avoir énigmes de mariage car il y a des mariages qui le sont dès le ventre de leur mère il y en a qui le sont devenus par les hommes et il y en a qui se sont rendus eux-mêmes en mariage à cause du royaume des cieux version ezolobela na mariage ezolobela na bauniquement na soki eza uniquement balakisaka basala ya nzambe ezolobela basala ya nzambe yango moni mama tola se bamariage ebele tobeta nsoma bakuta eza basala ya nzambe ebele eza yango depuis jardin depuis la prédestination te même basala ya nzambe ebele omoni bakosimba bakisi bapona bango mpe neti jérémie depuis le gouvernement mpo mosala ya nzambe o nzambe abenga mosimba kisi te nayebi te mama tolo na se libala oyo nzambe apona depuis jardin de ministère ya jardin de bakokabwana te soki erreur esala nde diable akosime ntango bokovage na créé omona mobali aolimisa mwasi na yango mona mibali oyo balimisa basi na azona obenge yuma bazala bayuma te balandaka parole de dieu et mwasi abongo soki ozongisi na collège de sage bavieux bapeti konte mwasi wana okoma fidèle parce que kozala misu mpe ta mosu asala ye nete bakozelaki ye misu ta mosu ekozala mpe ezaki erreur mais yango moni oyo mosala nzambe aboyi mwasi akebala mpona watola se eza yango ya nzambe te yango moni kokamwa te version totangi ezoloba basala nzambe omoni bakoesima bakisi bana yango basala nzambe te nayebisaki yo jour wana pierre azalaka paye ntango azakotambola na yesu awanga na yesu 3 fois te mais jour ya pentecote ntango arecevoir batema sainte so abongoli motema yango moni bamabala oyo ezokufa mosala nzambe ake baza mpe basala nzambe te baa barase de pierre awanga na yesu 3 fois baza baramasi yango baosimba bakisi mpo mosala nzambe asola kosimba kisi te mama nabia sikoyo osimbi kisi mpo tokende life lobeto mpo moto yango ayaki oyo akufa na ekulusi akufela bato sikoyo yoka esimbela bakisi po aye mpona libumba donc même na makambo ya libala na makambo ya basala nzambe etambola ndemo voilà mama tolo na se réponse na opesa frère wana na ser wana fo kosala bake to ebaske baa bachrétien bia paye parce que so baa bachrétien nga na oluka paster na bango
Eh, prof, oh, Luka Pasteur, là, sinon, Luka Pasteur, là, un collègue, là, tu l'as bengi, tu solo, tu l'as frère, tu sungi, bangote. Amen. Donc, so baana bango ba paye, prof, s'il te plaît. So baana bango ba paye, no bako kabwana bango e cause nango souci te. So ba prof, s'il te plaît. Na ina tout na po peuple nzambe elanda. So baana bango ba paye, ata ba balana. Donc bako kabwana bango e déranger nango lokote. Ce disciple lui dit, si était la condition de l'homme à l'égard de la femme, il n'est pas avantageux de se marier. Ils se répondent, il est répondu. Tous ne comprennent pas cette parole, mais seulement ceux à qui cela est donné. Est-ce que papa est peut-être même bon macambo? Non. Et puis c'est même biso d'accord, biso basi à Yesu, biso pas d'accord. Macambo est bien, on dit même apôtre Paul, Bible est claire, dit, sauf qui moi dans gambo baladi païen, au kabouani. Ozano na loi c'est pour wana za paye faut que no bala no mais so bino mbale bozali bana nzambe bino bozali basala nzambe wana osala digite et bon so moko azaki prof ame manga musika prof et bon so moko azaki païen moko azaki chrétien oui baliba kababala ni baliba kabwana bango na kawa na siko chrétien so la monde zo simba te kutu nzamba aider pour que no bala ne chrétien. On a pas la condamnation. La Bible est claire, maman, ils ont raté la Bible. Ma cambo pour toujours le bango il y a biso ban entrambe. Mais ce qui crée moi balé mon pagan, na mon qui pagan na moi comme ça. Na ibi pasteur moi ça zago me la boîte de liba auto kabona moi c'est mon master na pasteur moi. Pasteur pena moi la moi ça me la boîte de la tché chapeau. Prof dans la révélation. Moi je l'encourage. Mais si on a ici à condition pour balader moi dans Nzambe pour vivre ma capote et puis bon de la Nzambe pena Nzambe après ça va directive. Mais prof s'il te plaît là la question mon ina tune bosko soki mosali ya Nzambe atune Nzambe take kutana akekutana sikoyo na mwasi waza misala mabe paye donc non soi-disant chrétien mais azane ndoki mabombana na simaliloba na baka bongo pasteur to mosala Nzambe to mwana na Nzambe ya mwasi to ya mobali akekutana na soi-disant chrétien o azane église mais na sena ye misala satan ezali na ka bongo fois ça ani question bien maman vraiment merci Nzamba pa vous que yo za ma cache na question ah on a trop ça. Et cette question, mon bien maman, au monde dans la Bible, oser, à quel moment je peux moi t'endumba, mais je crois que moi bien moi t'endumba. Mais prophète Zamba permettre. Quand mon prophète a bali moi t'endumba, après moi si on a Zamba tangoli, je crois ils ont dit liboma est sili, liboma bien moi t'endumba la posa ni na. Maman, au monde Nzamba pour permettre mon sala Nzambe. Akuta nandokia bala Moïse aleka nandaka Pharaon amona ba magie pe Bible ba Moïse a pratika pe biloko wana le même Moïse Nzamba dit que pas que il a fait environnement ndako Pharaon chuko za mosela Nzamba tinjo peneza ainsi de teneza mystère à jardin de mama moi sona kindoke bolongwa au bongo la mutema ba bile na kutu ba jamu ba bongo la mutema ba nduki ba bongo la mitema ba lokali bongo moi ça pasteur. Mais pasteur sera supporté n'a été pasteur a supporté te alobi ka rosé la terre a supporté n'a été alinga se retirer na libala ngo et c'est ça ma beto supporté te c'est que pasteur soit ayoka mon Nzambe beto beza libala pena jardin de tête ou mon pasteur a lâché naï ah mais soko o lâché bongo avant vivre ne kobo yemo ke talia on zanga nelo la likolo makambo wana prophète moi c'est un doki c'est un doki ko mama bongo ni ça pas ba doki te. Combien de bâtiments dont on te dit à les lois bon à mitema basi on a coupe de bazara bayi ça la fidèle bazara bien la banda ma la poison expérience comment ça la kindumbe za ta mfupa mais sur que là à l'élia vu mbana na mitema même basi on a ba même ba na mukongo ouais on qui mettait moi je suis à ndoki mama soka yé pena bongo le mutema mo sala mais moi ça on a intercesser za makasi kwa hivi monde entier ta ba le pinda amen amen. Amen.
nzambe nzambe aza na posa bato wana mama nga na préféré en église ko nzambe asimbilanga bato ya bachete bandoki bani babongola mitema solo bango mona basuke na mosala nzambe te oyo motu moko abongolika motema kaka mpo alalaki nkala ayiloka kolia te obien piaka mokandeya te bango wana bakosame oyo azalaki ndo alembi misala na bongoli motema mama loba nzambe abenga ye te bango wana bapotre polo yebi bakapotre polo amen po nzambe aya mpona bato wana nga nalingaka bato wana mais prophète toto sala sembla te s'il te plaît na kati o maloba te eza na basi mususu asata musu na misala mabe ou bien mobali aza misala mabe mwasi aza tambola pena na kubanga nzambe aza muto nzambe abengi omona mwasi azobundisa ministère ya mobali ou bien mobali aza na misala mabe azobundisa ministère ya mwasi na bakaya bongo sosiko nzambe akomi ko mobali ta musu entre mobali to mwasi oyo akendaki na ba précipitation azoki tanta musu ya kobondela nzambe te ou bien azoki ta ya kobondela nzambe me ya kozela réponse à nzambe te akoti na précipitation na libala wana akemona ba réalité que moi si yango ezalaki penda soit disant o yakanisaki te mwasi anga azobundisa ministère na kawana mosali ya nzambe entre côté ya mwasi ou bien ya soka ozala mobali atika abondelaka mpona mwasi wana lokola babalana to mwasi oko mpe alingi kotika misala te na ka bongo kooloba nini na ka bongo mama bible eza claire biso mosapene memo nzela mabe kata yango mais même bible kaka elobi na biso bon parce que so passé okebala mwasi bon cela veut dire oyo nazoloba cela veut dire eza mystère ya jardin de Dieu ozozonganga na jardin de Dieu ok eza mystère ya jardin de Dieu eza nzambe aétablisa libala na depuis libuma mama yango te alors yo pasteur so okoki te kolâche mais à cette condition kobala te parce que bino mbali soki olingi mobala en tout cas sala makasi betaka ba 21 jours tinzamba oyokelomao ya solo de mama bible eza clair ntango okoti bible ebi ntango okoti na loi mariage so bino mbali boa bachrétien fini bokobima sur te mama bible ya pasi mais c'est la loi amen la loi est très difficile mais c'est la loi oka bongo passer osauve ministère no mais okotikala bongo obala te ti moko akufa ou bien so bondela nzambe donc il faut zela ti ile ya mwasi akufa bondela nzambe aboma ye avant so nzambe aboyi koboma ava bondelaka nzambe abongolise motema mpo nzambe abenga yo kaka obongolise motema amen ende tobondeli nzambe aboma yo mpe nzambe abongolise motema so otiki ye mama en tout cas eza nango mpe mabe te parce que bible elobi yango ape afidélité alors kobala te fo ozala bongo mama matona se eza pasi eza nga te eza bible meme nga so omoni nga lobi na makambo wana kanganga zongisanga na nzela mpo mama nga nakomofiakula masumu nalingi nazo masumu te amen nakomofiakula nyokola mai enyokolaka moïse ntango moïse ayaka bakata main rouge afiakula mai abi yo onyokolaka fia mwana nzambe oyo masumu enyokole fo afiakulaka masumu nalinga su biloko wana te yango moni bapaster oyo bampidike baza na masolo wana balingaka biso te bato lokola biso bamama to neti bino l'église était à repentance biloko wana or eza moment où préparer l'église dans l'enlèvement makambo tomona bible bi quand vous voyez l'abomination eye kofanda na lieu très faites attention yango tomona bapaster baodivorce odike bapaster oyo baleki sikoyo na bapagane na badivorce c'est regrettable ça fait mal mais maman abana no banyokama na yaza na ya respectake mais bapaster oko te wana ya ministère omona na église eza moka surtout balingi komona neti atisha sa mama mikolo balingi komona ser moko akuti poto te wana mwasi ya ministère mpo bayane na poto ombie baye na poto batiki basi na bana yango omoni mama tono na se teme oyo poni eza teme très capital yango bien bazolingaka nini réseau esimba te badivorce ekoma ebele surtout mpa na biso basali ya nzambe nayebi mosali ya nzambe mo précipitation kaka nzambe ezaka makambo adoki na place olala ntango ake kuna bakomoni me na boite yango baola te chapeau Jésus Christ de Nazareth mwasi obenga maa paster abie nga azala maa paster te boyetima mwasi anga azali nenge pagana paster siko ndenge azala na kobala na paster abengi paster
batia pe na chapeau pe na balate ba même na boîte batia batinyo pe na store so nani mais tellement biso to ye batie to ye wa moto mula ye sa yi ne longo malgré la chapeau mais ba tout so amona diete kola sunga papa kola sunga to la to singa bazo sukisa biso ako de ça ta pardon comme ça basala ndam basala ndam no ba comment on ne kini voix je bi kaza bilamba na boîte de nuit na valise oh wala ko muto monde ngamu ko na bongisa bilamba muto muzala na kama na bongisa bilamba boîte de nuit oh yebi pe musala nzamba o la yebi yo po yebi tana oloba o yebi kana utani ok d'accord. Donc, cela veut dire que moi, pas si maman tourne, il faut tout dénoncer les diables. Au moins, on a lancé pour la Bishop Chatumba. Bishop Chatumba n'est pas une délivrance, mais comme il peut. Mais si on a comment dénoncer le lot à la télévision, cela veut dire que nous avons Clément. Là, il y a mon père, la carte n'a pas dit ce comment. Et Bishop Chatumba n'a pas pour un jour, on a une grande église là-dessus. Et il y a un son en Anzela. Auto que n'est qu'une Nicolode. Azana kina utopine la pe ba photo na messager na nzamba sunga ye sika zali vraiment à kota na repentance et puis à reprendre musala na et na yebika komi na moi maîtrise pas na maman na nda mo sina dinga kemi na fani pe na calme nzamba sunga voilà maman tolo na se na yebika malgré na koti na ligne pe mais to seulement que maintenant on préférait samedi ouais samedi tu vas à partir à 23h tu continuer ka thème na biso. Ouais, tu vas continuer le thème. Samedi, tu vas toucher 1 Corinthiens 7. 1 Corinthiens 7. Mais prof, makambo yozo loba o eza tellement profond et puis que basala nzambe ba oyina yo hein. Basala nzambe basala ba 2 3 bureaux 4 bureaux. Kutu bien ngati na yina ba ona ikona zo tindi ka pena ba yina ngapo ba yedinga na pusa so kemena ba ngoti. Mato na se ba ka bo kutu so ba yino za bien te ba yedinga to kutu so kemena ba ngoti. Baosalo makita baokokate mama pomoni ngande nazana komona ngana système nalia na suna ndaka mutena mela suna ndaka mute apart musala ndako nanga église moi moke pa mama nanga pa frère nanga kenda pera le père na suna ba camarade à passer to bien OK passer ya bonjour bonsoir ya musika neti yobu mama to na sema goza moi si okuma collègue nanga dans le ministère papa kalamba ya kuma collègue nanga dans le ministère parce que tout le monde a la chemin que tout benga naka tout ça tena ba bonne relation mais la plupart bateau yo yebi na bakadi apemba na sona relation là pena tina monte na relation là amen comme bania ba kotsa na difeto amen et bon badia ba kotsa lufelo sko kima indeni mama tono na se yanka balobi o nzamba pona ba bible bi les élites ba bible ba kolinga ko ba tenter ba me ba osimba te di bible lobi c'est au même tenter on dit que même antichrist tant église est OK la tribulation simple ya 3 heures de même que antichrist va prendre na temple alors ça la lien fa Israël pendant 3 heures de bien quand on suspend l'adoration, suspend l'offrande, et ils ont l'esprit à prophète Lina, Moïse, on va proposer pendant une semaine. Et si les Yuda vont comprendre, mais si ça tient là, Antichrist va mourir au plus avant le Congo. 3 heures de nuit, pas la tribulation, ils ont 3 heures de nuit, ils ont 30 tribulations. Antichrist va vers les nations des gars, ils soient là. Et si la cachette, ça soit dit, c'est au bas. Pour tomber bombo, on doit viser la France, on peut dans la maternité, on a un courant et des faits qu'on a dans le cachette, ça soit dit. On a déjà maman tourné à ces bisous et puis tout ça qu'on a mis là. Élevé déjà. Amen. Faut tout faire la batibilo, on va bon la mettre ma balle. Il y a un moment maman, ma cambo, une gambe battue na vie, bendana. Maman tourne à ces. Là, là, on va comme ça, on va. On dit que mon tupéna, on va. Oh, il y a une petite dame là, ça me ça bisou, mais là, n'est tout ça là. Il y a beaucoup de ngane na za, fa na fongo ba makam. Au moins, mon taw frère pas fongo makam. Moi, côté me la côté na bango 4. Oui. Non, les qui na banzela, na za mo na ba ba camarade tout ça na bango nzoka ba kadia pe ba paye. Ya mo moni le long terme repentance en grand même pas pris na permission à habiter ya mo. Muta hotel me na zate. Donc na za na bibungelo ko la pesi na se préparer na makambo.
Amen. Donc côté où makamba bati na za na tina koma na defa. Prof. Dans les Seigneurs. Prophète, que le Seigneur te bénisse. Son abila la vanda wana robando seka ti. Nzambe apambola yo, nzambe apambola. Et puis là, pour la nuit, soit mon coach, tu as pas image na télévision. Soit mon talon, on est à grimace photo bombardé. Au moins depuis tout ça l'émission. Ouais, liboso. Comment on va y avoir image? Non. Voilà, tu vois bien la salle à bon point ça tout linda tout se prépare donc tout ça déjà diable la salle pharaon salle qui répond à Katamal dans notre ça maman pharaon salle qui est tant à libérer bana Israël. Avec la calcul avec les bateaux na libérer ma pour na vie 10e plus mais na pour récupérer on a mer rouge oui que ma calcul la pharaon c'est bon. Dans ma commune la mer rouge est-ce que ça dit ba non c'est comme un message va toi comment oui toi yo ka papa mai kabwani et ça c'est ça bateau on bateau na bazana ba groupe on ba réseau là-bas ceux qui osala qui comme sur fond là par ignorance pour comme surtout fond là par ignorance mais quand on comprend quand on bimi ba on ka sko ba makamo pour banga ba récupérer ba pharaon ba et on a mer rouge on va dire que nzambe ça peut so bâton pour kabula mer rouge et capable il y a un bâton ba bazai ko bangisa oh mais je n'ai pas la ba maman me fait église ba kenda ko ita ba na mbalo ngane église pa ngana za ba mona ga di ba ko kateli no ba 5 ans yango depuis 2015 5 ans yango ma solution ça ba na Israël si ba koma déjà à terre promise si la koma déjà à terre promise il y a un maman tolo na ces photos terre de la base c'est tolo ba pour solo vérité il y a un moment ni pasteur ou à terre à dissout c'est des peu à tika maçon pasteur ou à terre ba la terre kobo c'est la sala ke kobo na ko si maman tolo na c'est pas facile c'est pas facile pour ça pena na blenda na éviter na coca Zambe ya pesa ndo merci maman tolo na sekola pa molo yebsa prophète prophète que le Seigneur te bénisse n'a pas mboli Zambé vraiment la participation na yo samedi bien aimé dans le Seigneur tozanga za sous belé prophète mbuku ya lobana ye ya lobane vérité alobiso le moko pende ya bundisaka lelo eza vraiment lisumu donc yena lisumu ba yoka na kate nzamba pambola bandeko nyonso to bazalaki na biso na ligne couple Kalambai ya Jean-Claude Kalambai mama Debo Kalambai nzamba pambola bino musika o bozola na biso na mboka Londres nzamba pambola papa Germain Pembele papa Germain Pembele oyo ayeba ko sunga tangu nyonso tolo na nzambe apambola ya ngai mama Gisèle Ntengo la grande bon anniversaire Maguen en retard bon anniversaire la grande nzambe azala na yo abatelo na musala esiko zali eba bien aimé nyonso tu oyo bazalaki na lilo bozalaki na biso elongo na bao bazalaki de passage balekaki kaka nzambe apambola biso soki kolo Yesu Masia azongi te bien aimé dans le Seigneur nzambe apambola ma fille chérie ma bras droit na ngai oyo vraiment azotambola na mama Anne Kalambai de Timpia nzambe apambola mon fils Troka Bams o azabongo na sima ya caméra nzambe apambola Eli ya nzambe o azabongo na montage kolo Yesu apambola biso na pamboli mokonzi na ngai losako mokonzi na ngai losako pasteur Carlos Kalambai le gardien du temple nzamba apambola bana nyonso to amema bande konoso amema et je vois aussi na suka ma grande sœur propre Jolma Mayalos que le Seigneur nous bénisse soki kolo Yesu masi azongite tokutani bongo bien aimé dans le Seigneur samedi à partir de
3h, juste avec le prophète Mboukou Ézéchias. Ézéchias et Lovi Blessing, que le Seigneur vous bénisse. Don Santos, Tia Stone, Namonioga Nasuka, que le Seigneur nous bénisse. Bisous. Ezaki Abino, moi si à Mokondi. Merci. Bonne nuit. Jol Mamayalos. Bye. Bonne nuit, mon prophète. Bonne nuit, prophète. Au bombardé, bonne nuit. Merci, ma papa Kalamba Yusuf, sous le gardien du temple. Oh, merci, papa. Bye, bye. Bye, merci. Check. Samedi, 23h, juste, merci. Oh mama mama na lobe mama dele mabondela tolo na se tupe na moi olemba te mama dele mabondela bisika nyonso zali